Maïcha passe parmi ma copine à Diana. Aïe, bah, il peut ma vérité, Moussoussou. Ce qu'on tombe, ma poêle. Qu'est-ce qui a fait à ce que Diana n'a pas tout bazala vraiment na bamo bakambo bazaki? Wande na ebi na ngati. Ouais, il faut bocher mon micro. Gabriel on dirait comme on est en maman trop. Ah, il y a même Koulou sous poil les gars du bosso caméra fingarai. Faut me souba le bani tanda poulet à saini à sali base à salini ni batuba comme hollandais na ba caméra na ba micro. Or que je sais pas M sur loko ezo poussé bino boya vers un pour na Nazaki ami proche ya Diana. Donc toi na posate lobby bana wana éducation na bango ebe ba pona maman na bango azali sous non tout. Pour boye déjà vérité ba pakola ngo mafuta te. Andimara te kelelo e bima boeti na ba réseaux sociaux donc Nzambe et pas Nzambe azar et raté. Cela nous fait énormément plaisir. Hein. Commentaire Nabino, partager surtout, j'aime Nabino, ils ont prouvé vraiment cet amour. C'est pourquoi moi en retour je vous dis seulement un grand merci et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Vraiment c'est toujours votre Isaac Luchuko à la présentation et je m'en vais déjà comme ça pour dire un grand merci à celle qu'on appelle Bella Dingan à la patrona. Bella Dingan à la patrona, je manque des mots. Et aussi un grand merci à celui qu'on appelle aussi comme ça les cordons trésor à Lukonka et aussi un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Hein. Je vois Christian Nangui Gattuso, grand garçon de l'Égypte. Je vois aussi comme ça Amédée Mackenzie depuis la France et aussi un grand merci à toi Chikito Bango Moufounoukou à Paris. Toujours dans l'actualité, ils sont vraiment dominante. Hein. Tous nous le savions que tout est que Bungisa, Moko Yaba, artiste et comédien, c'est-à-dire celle elle s'appelle Diana Makila. Et toujours dans les cadres qui la bino information, tout le cas qui vraiment est au Koutana, n'a pas yaba mis proche pour que Ameka un peu expliquer biso pourquoi Liwa est comme la qui Diana Bongo. Est-ce que Nathan on a pas si bande connaît artiste comédien est-ce que Makambo o bazolo de partout il y a rancune, il y a banini et ça vraiment un solo. C'est avec elle nous allons devoir nous entretenir tout au long de cette émission. Je m'en vais déjà pour dire comme ça bonjour à mon invité d'aujourd'hui Janine Kalanga. Bonjour. Bonjour papa. Boni. Moi mouké nangolo nzambe ça va. Ouais, tu vas sentir vraiment que moi par rapport à ma temps à paix. Un peu stressé mais ça va. Voilà. Par rapport à l'isolo to beta c'est vrai que Diana Azaki proche na yo vraiment. Ce balba compter pe ba mi proche yo pe aki na kati. Est-ce que izana eloko mo bo est entraîné vraiment maladie ya Diana tiko koma na liwana? En fait toza batunde to tambola boy muta tambola na maladie na ena nzoto. Yo mona kaka naza bonne santé na vandi na terrasse na lie na meli mais oyebite. Faut comprendre oyebite nini ezakat na yo. Comprendre na sens à bongo Diana tension déjà ezako dérangé de quoi boté mo année ya mi balé tension wana et ça la avoir même coup de kobomé na mi souma nzamba salara grâce à pesa ga seconde chance ne azalaki tina ndenge ayo koma na ngonga o aye kotika biso na ngonga ya suka awa. Donc ezaki tension tout ezalaki ko déranger. Voilà, ezaki tension tes déranger tout côté vraiment les solong mais obia avec misu ezaki komona esu. Est-ce que tipa kufibonga ezaki ka komona te? Non azonga ne normal wana ezaki era botit be fe wana na bakisi balandela on bakisi ba prière era boté mo ane ya mi balé nzamba au moins te na baki nzamba pesa ki seconde chance. Donc azonga qui soit se rétablir azwa ki moi temps avant dinanda ko azonga ki a bonne santé azongela ki musala na comme il faut azaki ko tourner tina bangonga suka oyo avant atika biso. Voilà tina bangonga suka oyo avant atika biso mais tant aboté mo na mi balé wana ndé ba problème et qui ba problème o batu nyonso bazoyo kao bazolo ba yangwana ndé mtesalaki que tension wana et se manifester makasi. En fait, on a ce que tu évité. Vous comprenez? On a évité que tout ça qui ko partager na ye. Ata na betolo li solo pona se défouler. Na lobby na gangi na siliki si sachi na lela na leli. Mais erna ozonga landa ku pona erna ocha mutu na ngabo pona lala. Raisonnement et ya kakaka. Oh lobaki avant là la raisonnate à lokuta. Vous comprenez? Aujourd'hui temps il y a réflexion au raisonner nini na salaki pendant la journée nini comme la kinge zongi saki salaki et oezo sala na kat na yo yebite mais yo zo mona ka ke nazo tambola naza à bonne santé donc ça un peu ça. Voilà siko Marambango yango ezokende vraiment moi genre moké et totalaki be mission o yaye moi ça qui na ballon dernier et azaki na Karine Yamado expliqua qui
camarade na moko basara na musala théâtre ne mutu amanigansa ba faire pour n'obimisa que moi na ya mibale aza mwana ya mobali yo babotana été en étant proche ya Diana. Est-ce là c'est vrai que Zaki vraiment bon? Mwana wana aza mwana ya mobali o bakenda ko intoxiqué kuna ke mwana azalaka ya yete et lui-même aussi ayebi ke consciemment ke atika abota na Diana. On comprend. Donc eza non ka ki mutema mabe au diable ndenga utilisera batunaye a utiliser ki bango moi un ekotika pona moi mobali wana azaka kotinda ba code pona ba s'occuper les mwana. On comprend. Tant que papa nyos tout papa responsable azo s'occuper na mwana. Allez, camarade ou pas comme na momana kota mwana Diana era mona raba code troublette. Eh, tala yekuto atinda raba code 2 jours 3 jours et les karaté tala boye boye era ki obeta lisolo allez fimoko et moi et sali un na mutema après avoir un wana a utiliser batu mususu ba na Facebook ba sali compte mabe ba komeli papa ya mwana na biso wana allez a musika il faut te comprendre mibali kutu aza a okoki ozala camarade moko to mibale ba ke ba bineze mi ana kutu akoselo esani et tiara déjà bololo na mutema mona pa biko yara lisute zemi aneza yanga teke ko luka mukona ngo mais en soi eza zemi na ye on comprend na sens a bongo nde bakenda ko diaboliser soki pe nde toyoka ke ba tiara ba soki ba biloko na sala olemo pona o dominer donc nde komaki bomba balobi ay mobile mutema suki a se décider bi ke mwana na aza yanga ite. Est-ce que batant na nyoso mamone se bando leka les papas ya mwana est-ce qu'il n'avait pas eu le temps de recontacter bateau bazaki pe ba proche soit ba parents et ta famille Diana pour nous koyer ba si réellement vraiment zaki parce que Diana est le bec tout ça la même ba ADN yebisanga ba sala mais mutu total la peine ba TV au mona ADN na ba ki sala ya kanse msu au mona ba complota ki po bima ADN makila ezaye et en réalité mwana wana azaye pour makila mutu et aka makila mutu bakenda kokosela mutu ana ataza président de la République jamais kokosele zemi pour un jour vérité et ça la kaka ekobimaka au rendre des mois na mauvais service donc dans ce sens là il y a boya ki na ye kokosela mutu mususu zemi aloba ke mukolo zemi eza intel baninga kaka. Mais est-ce que par rapport à PK selon les obima parce que yemo pas le bar que ma camarade nae ba betara tourment dans ma tête il paraît à présenter rapé camarade nae obison stoye bi fifimi à la présenter que na rapé na mobile mo ah ndé yango ça là que ba bimisa que zemi on ezaki ya mobile wana mambulu ah moi mbala bato na botika otanga kombo nae azane innocent azane papa ya mwana ti mais quand même oyebi que bazaka pe na Diana aza mutu ce koto esimbita osani mibali misuto mona pa linga mosi na zemi ba meme peti na libala ay après robota mona na mwana koli babanti pe robota bana bango batongi pe foyer na bango on comprend na sens ça bon soit bakutana na nzela voyage esimbite comprendre que ba comme osani ti ba compliqué na abi eza mwana oteza mwana intel siko yo ontima o la te kulusu wana pourquoi OK ko diaboliser pour ane ya na sens te et voilà total la payo na émission sur les wana obi makambo nazoloba Ange Maïcha ayebiango ezaki makambo oh mais makambo na loba ya nini ya mwana biso nyonso to yebi na bato mitema mabe na bango mo consciemment ba yebi ke mwana aza intel siko basale ani basala ki mutema mabe pour Ange Maïcha pas à parmi ba copine na Diana aye ba pe ba vérité mususu siko to bomba po ani. Qu'est-ce qui a fait à ce que Diana na Fatou bazala vraiment na ba mo ba makambo bazaki wande na yebi na ngati wa il faut boche mo micro nga sa na publicité mutu te na tangi Ange Maïcha pour Ange Maïcha na be na sima Diana donc l'ami de mon ami et mon ami dans le sens à bon on nga pe de créer qui master na Ange Maïcha donc ça na Fatou toi ba ningata. Qu'est-ce que tu reproches peut-être na marambo batbolo baku aye pe wana na matanga aussi longtemps de son vivant bazako solaté papa nanga wana etali eboche micro
donc on a porté parole na été pour na PCL ni makam ana ni non on a porté parole n'était donc boluka yemoko soki avant bakunda soki pe après matanga kabino de boyeba donc voilà, comprenez que c'est vraiment stress et puis na mawa kobungisa moko ala vraiment proche non et ça là vraiment un grand poids si mais les comment matanga c'est comme si ebo taper ba problème moi et belé et comme sous ça pour déjà boti ba problème ba NDG zali ki mutema mabe zali tolingani te ki mutema mabe siko to sani tout ça là ensemble te oh etali bangwana nde ba koyeba. Et est-ce que tu reproches quelque chose Naya Gabi parce que Marambognon sopé Gabriel pour dire comme on est en maman trop. Ah, il y a même Koulousou pour les gars qui voient caméra fingarait. Ndé ba ola même c'est Koulousou c'est bon côté ndé yepé balinga batanga na ba comme on était mais il y a Gabi ndenge a craché la Kadiana par après azonga apeka liboso caméra a sengié pardon. Siko à quoi bon to komaka kotanga Gabriel ndem tasimbi bomo ya mutu. Yem to tchela mutu point na vie. Non, mot de la fin ça que pas grand prêtre Nzambe. Donc c'est un peu ça Nzambe ndem ta a décidé na nini. Que Diana sa nini a précédé biso. Siko to la tse Koulousou pourquoi? Ana famille yemo pendenga zana attention dérange kai. Au monte que ça qui tourne, ce famille est-ce que va répliquer? Dis-moi. Il y a bien temps. Voilà, par rapport à matin programme, est-ce que Basali de Jato, Bazo Zelanan, Bavan, la Poba Solo? Non, programme non, Basalité, mais artiste et comédien, na presse, Bazan à Réunion, Lelo et pas Major Zolo, famille, na artiste, on va dimanche, Kuna et pas na Bango. Donc, Tozo Zela. Pour nga, non, des réunions, non, Zela, suite et pas Batubaza, Kuna. Ici, yo oza camarade vraiment, ça dit proche ya Diana. Bamakambu belo et bandoro komelae yo faut oyiba parce que vous avez peut-être le temps il y a aussi partager mo bamakambu. Est-ce que à part bamakambu nyonso ya mwana ya nini et qui sont un problème ce bando tungisa sous poids comme na niveau ya AVC. AVC il y a déjà une tension. Tension est provoquée par souci, tu bandes estomac, tension, hein. Et que même au pena AVC pour ani ba pekisa ke ko tchara souci mingité et pesa malade ko tchara souci mingité o ko ipo bela maladie à sucre. Donc comprendre pour ani souci nyoso ana souci ya na ba façon ebelé et même tension et même AVC et même ni ba maladie bato baza corps médical ba makambo na zolo ba on comprend dans sens bon azamuntu ndeza wana ngana ko ki oyebiso ermsu 90 makambo na mais 10 pour mona na lobité on comprend mususu o discrète na makambo na yo le même nanga yana makambo suto zaki partager mais eloro mususu pe eza yanga moko non lobate na confiance au karanzambe et sili. Donc c'est un peu ça yende na nzamba lola nde ba yebi eloko ni ememieti na AVC et ko tse koma le loto perdre ye. Donc ça. Quand il était en vie à noye bisaka opé que moi par exemple na bela dinganga to so la raté to nga par exemple na exaucer movu bito so la bien est-ce que azwa rapetan yebiso mamba bon ba o bazaki o solo la bien na moi circonstance moi ezako sala ke to vandi to meli to partager to kabwani. Mais bah au pe bazaka solo la na été to bazaka solo avant après ça ba yo bebana na yebi bon mais c'est pas important en tant ba kombo na bango. C'est sérieux, c'est pas important en tant ba kombo na bango mais peut-être ba bota la biso bana pour ça ba comprendre vraiment et logo nini oyo Janine Kalanga alinga abimisa vraiment. Monde na za boto ana na titi de matanga la vérité musutu ezate po musuba lobani tanda obule asani asali beza asali nini batu ba comme holandais na ba caméra na ba micro or que je sais pas msu eloko ezo pousser bino boya vers nga pona nazaki ami proche ya Diana dans ce sens là na yo ça la buzz te na matanga Diana pona ça la succès non. Pour comprendre na yé pona na loba misu na tangi ba commentaire na émission les que tu vas loba ceux qui vraiment zaki ami proche non au vent de bosso caméra te oh moi si ku ta ku faire mobile bo check le micro lobby car nga il faut ce qu'on a ça ni pour comprendre que na na souci il y a des infos que là na mort na la mukana toujours ba ke kokunde na komi ola ba zui ba zipele ba chele pierre tombal nga na komi ola la pembeni na zuidra non. Vous comprenez? Il faut que nous nami koti sananda kuna vandi na tambola raté na se non tambola kaka. Non tambola parce que je des enfants bana il faut baliana s'occuper na bana.
tellement que presse te respecte et surtout je suis du domaine, c'est pour cela non répondre na ba invitation na bino dans ce sens là. Et voilà, to continuer na biso. Bato nyonso bozo luka bo harceler bo tindele ba message ya mabe, en tout cas, elle est en train de faire son travail. C'est-à-dire que c'est pas forcément son travail, mais à osala oyoto senga, parce que elle a dit à lobby bien que elle est aussi de la presse, donc azo respecter kaka musala nenge ezalaka, et surtout azape proche na eso batu ba luka et moi trop par rapport yo luka koye baba information vraiment to luka te ya ko moto déjà na pasi ya ko luka ko bakisela sou pasi et osala vraiment bien te. Mais par rapport ya question on a tika pe na zu réponse na moteur ya nini ba o ba solo la na été en tout cas eza bien te kotanga ba kombo ya bato ba solo la te. Non, déjà Diana Akoufi Akei. Donc Akoufi Akei, Kokenda Akei wana. Ata la lobby nini, ata na sani Diana on sait quoi ne lisouté ozonga te donc inutile. Pas si kara pona moweyi ake msuna blessure moko pona Janine to pona nani pona nani Bibi to pona Junior ikuninza donc donc ngana ebi ça la passe pour mo we osenge pardon te neti nga Janine Bwenaza hypocrite te ce na solana bela dinganga te ata na kufi bela dinganga ya te soki bela pe a eu problème na ya te donc dans ce sens là to se voilà ba faste solingara mutu te ko sala sembla te soka kufi oya na ba larme de crocodile lokola azaki soki pe ndenge ni otika lo sali mabe moko te. Là, je suis contre. Et par rapport au message non au adressant, c'est comme si il est direct et pas à Fatou parce que tout le monde a une vidéo belé avec Diana Limbi Sangai, Diana Limbi Sangai. Voilà, il est bien d'ailleurs répondre place en tout cas. Nazar censé te répondre à la question non. Est-ce que ton moment qui est pas sur les labos? Et à matin va faire ça le latin. Et talika conscience à mutu. Conscience va reprocher à mutu. On peut tromper tout le monde, mais ta conscience jamais. Voilà, comprenez, on est toujours comme ça avec Janine Kalanga, l'amie de notre regrettée sœur Diane Makila. Donc voilà, tu continues toujours. Je ne sais pas si tu as quelque chose. Il y a Koloba, soit il y a Rosenga, la famille artistique et puis la famille biologique, il y a Diana Makila. En tout cas, Diana Azala qui est très chère, la famille naïe et pas bananaïe et surtout que Kazaki Mwana Souka. C'était une fille battante et surtout pour ses enfants. Donc Azaki Kolingate Banane Balela Bazanga. Donc azaki kosala nyonso pona banane alors bandeko o batikali babatelela biso bana bien nzambe non toche na première position o nanu o batela po babi yenda za le père des orphelins et le mari de veuve donc abatelela biso bana bakola malamu apesa bango sagesse na intelligence pe baye banzambe apesa bango posa ya kolinga nzambe pona bana na bakola bien. Donc on a posé lobby bana wana éducation na bango ebe bapona mama na bango azali susute non nzambe asunga penza a orienté bana wana ti bakokoma mikolo bakomi ba propre responsable ya ba vie na bango pe nzambe apesa mama biologique ya Diana makasi pona yende atika lokola mama na bango na ba grande sœur ya Diana na moni Bibiche Makila na ya Lili Makila donc na ba grand frère Nzambe apesa bino makasi. Ce n'est pas facile ko bungisa engambesi ya mwasi bongo donc ça fait trop mal. Mama botaka mwana na ye to bana na ye ezalaka lobake ngana kokunda mwana te bana na ngande ifo basani bakundanga mais ya pa na ye eza le contraire yende azokunda mwane donc eza pas Nzambe a fortifier famille wana to sunga bango financièrement moralement physiquement et kozala bien pas monake mwana nanga azalaka na deuxième famille na ye balingaka ye eza très important eza te ke Diana lelo soki to kundi
ye to bosani nyonso ke atiki bana non bana na baozana posa ya miliki baozana posa ya mai baozana posa ya mwa matembele alors bato ya bonne foi Diana asepelisa ba eza ba artiste et comédien eza ba diaspora Diana asepelisa bino na ba œuvre na ye alors to kansata oyo asekisa biso msu AVC msu elingaki ezoka vika ndo tali Diana na scène oseki makasi obosani apeso esengo mobo alors to raisonner nyonso wana to sunga bana na to sunga bango surtout na ba prière financièrement physiquement pe ekozala bien makasi pona bana na biso o batika poto baloba to batela o tozomona o déjà Diana déjà kei lisolo ne ekoma tantôt plutôt mais bana na o ya tiki nzamba batela bango biso pe to sunga bango ekozala bien makasi. En parlant des enfants o Diana atiki netikara, est-ce que papa ya mwana wana ya mibale déjà ayebi que moi si na yo babotana e mwana akufi, est-ce que abengi déjà to kolandela moins fort siko famille ndenga na yebite wana ifo ye pona minute ozate ke okende na matanga ya lili papa ba berlia bengaki non ça la ngote tu comprends non ça la ngote masolo ana yaka après matanga ce que c'est là pour maman mwana na ye atinda contribution et gloire à Dieu. Mais après tous ces problèmes mwana oya mwana wana est-ce que ils ont équipé moi ko la bien so père moko benga apé bino na ba téléphone ska abanda sala non en tout cas ngai na yeba ye na musika tozwa ton vanda te mais na yeba ke yende papa mwana na biso tozwa ton solo la te tozwa pe ton vanda te problème wana so pe ki bien déjà za na voyage za akimite aza akimite ana poto donc ça un peu ça tozwa tente mais aza mutu po boye déjà vérité ba pakola ngo mafuta te andimaka te ke lelo yo bima boye tina ba réseaux sociaux donc nzambe et pas nzambe aza rezalaka te nzambe ye moko ayebi le pourquoi alobi toko matina point oyo to perdre Diana donc nzambe asuma il a qui s'appelle que tel qui moi c'est ça yango baloba aimons-nous réellement vivons, c'est très important. C'est très important. Tolingana bosolo. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission, de notre intervention avec l'ami, les camarades, la copine à notre regrettée sœur Diana Makila. Elle s'appelle comme ça Janine Kalanga. Je ne sais pas si tu as ton dernier mot. Et puis pour toi aussi, ça en a bisonao. En tout cas, bandeko ba soutenara biso na osepela mingi boya to lela Diana to rendre ba dernier hommage na ye to zozelaka programme tin ekobima na oza un grand spectateur ya ko remercier ba oyo yanga balingaka ngai. Un grand merci à toi premièrement ma copine Bella Dinganga la patrona. Un grand merci à toi notre coordonnateur Trésor Walukonka. Un grand merci aussi à toi, à Balobi, Sarah Ramazan, la Chanel, ma copine. De gros bisous à toi. Un grand merci à toi, mon fils David Oli, Todou des caractères. Jean-Luc Bori, merci à toi. Dina Makaya Nazirik. Dina Makaya Nazirik, merci à toi. Merci aussi à mon daddy, mon pasteur. Le pasteur Bénédicte Lemazola. Un grand merci aussi à toi, prophète Christian. Prophète Christian Lema, Boza tellement ébélé. Merci aussi à toi, Michael Adassa, ma copine. Nazo l'appel Nayo. Un grand merci, Nabatunion. Merci aussi à toi, Ndenge, au invité dans la plateau Nayo. Merci na équipe technique Nabiso. Merci na chaîne Nabiso Mobimba. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à toi aussi, Janine Kalanga. C'était là comme ça, Janine Kalanga au micro des Feza TV RDC. Et moi, Isaac Louchoukou, je vous dis un grand merci. Et n'ont hésité à opérer ça sous. Merci Makasi. Nachikito Bango Mofunoko à Paris. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à celui qu'on appelle Kaskito Neto Motopamba. Kaskito Neto Motopamba Maramozo continue Kokenda bien. Un grand merci à Stevie Sombo leader et à Maroc et aussi à Christian Nani, grand garçon de l'Égypte. Hein. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Jonathan Outala de King Mobutu Aigle Royal depuis quelque part. Et aussi à toi mon frérot, mon ami de tous les temps, de tous les jours, Jean-Jacques Odimba. En tout cas, retrouvez-moi prochainement dans un nouveau numéro, dans une nouvelle émission. Et tout continuer toujours à s'abonner massivement dans Feza TV RDC. Et tout les lana bao bazo les lato seka pena bao bazo seka. Parce que ils ont ça là vraiment pas si que ça.
artiste monene na kombo ya parce que bato batala bango peut trop a sepelisa bino na ba film na ya sala na ba makambo belé ya sala en tout cas ceux qui te m'équiper ko rendre à sincère wana et gozala vraiment eloko moko ya bien et surtout aux artistes et comédiens pana bino neti mo nungu bezala moi trop. Il faudra tout luka pena ko tia bolingo ya solo papa Masumu de Brendium toza président ya NTPC père luka pena osala ententement boye bien parce que et comme neti répétition dans les 3 dernières années oyo artistes et comédiens kakande mutu bazo kufa belé et ça là vraiment bien. En tout cas un grand merci à celui qui était derrière la caméra, il s'appelle comme ça Exaucé mon vous et puis un grand merci au cordon Trésor Walukonka Bella Dinganga la patronne à charge Yamarambo. Et retrouvez-moi prochainement. Ciao.